Christian Malanga alataki nani Julien Ball. Tu dis quoi? Julien Ball. Ça, c'est quoi tu parles là? Julien. Ouais, Ball, Mais tu peux te taire où tu es. Naïm Sakabino Félix, c'est salaire, right? Maman Batia 2 millions, mais à 2 millions 70 millions de dollars. 2 millions 70 millions de dollars. Bati du Kwebo ya Sénat à 500 000 dollars par mois. Bati du Kwebo à 500 000 dollars par mois. Mbosso na Sénat, salaire à Mbosso 500 000 dollars. Salaire à Mbosso 500 000 dollars. Samba Lukonde a 600 000 dollars par mois. 600 000. Yo kanire bakabola ba salaire. Samba Lukondo au misoma vonda 600 000 dollars par mois. Jean-Pierre Mbemba touchaka 400 000 dollars. Jean-Pierre Mbemba touchaka 400 000 dollars. Yo kanire bakabola mboka. Vital Kamere 400 000 dollars par mois. Vital Kamere 400 000 dollars par mois. Mwissa Nyamwisi 400 000 dollars par mois. Mwissa Nyamwisi 400 000 dollars par mois. Bas député 33 000 dollars. Bas député 33 000 dollars par mois. Oui, na soda congolais a touché 100 dollars. Bitula ya ba soda. Na Valeria, na banque 250 000 francs par mois. Soda congolais a zozwa salaire ya 100 dollars. Soko kera tona bango a banque 250 000 par mois. Ba député ba komi na 300 na 33 000 dollars par mois. Ba dekonanga baluba ba kimi bujimai. Batelengani partout. Ils ont coupé ça diamant à Miba et l'équipe même diamant à Botswana. Mais tala Botswana na diamant na bango batongi mboka na bango. Tala bujima imolili mboka ya ténèbres. Bato bana bilanga te, bato balia kabapuku. Tikate bande konanga ya baluba. Bazonga na quand ya vérité. Na ebi ke bozo finga ngai. Parce que ni est prophète chez lui. Mais d'ici l'élo, lobby beaucoup comprendre. Boko comprendre que o le bobu de la mabele bino bozo bu de la moto ateka mboka moto aza motali boma moto azali na maladie mentale na moto na ye azana sagesse c'était intelligence c'était Félix Tshilolo ira mama na ye Marthe bateka mboka wana makamba mabele patro azalaka te makamba mabele moto alekaka moto azate soko ina mona ngana bilanga na yo pekisanga na lia masangu mais soko mona ngana boutique na yo kanga porte na yo soko mona ngana zo senga mbongo tonga poche na yo soko mona kingai na zo lukana vana na kiti na yo bengana ngana salon mais makama mabele biso tout oza ba peuple mokonzi biso tout oza ba propriétaire mabele wana tata nzambe merci au pamboli région ya Bandundu tala bande konanga na Bandundu ba ebi droit na bango te. Christian Malanga Mousoumari, né à Kinshasa le 2 février 1983, est un ancien officier militaire congolais résidant actuellement aux États-Unis avec sa famille. Ce matin, Malanga a fait une réapparition remarquée orchestrant une attaque armée au palais de la Nation, selon les informations de l'armée. Mais qui est cet homme derrière cet acte audacieux? Christian Malanga a servi comme officier militaire en République démocratique du Congo avant de se lancer dans une carrière politique. En 2011, après les élections parlementaires controversées en RDC, il a fondé le parti congolais Inu ICP, un parti politique national visant à réformer le paysage politique du pays. En 2013, Malanga a été nommé premier ambassadeur de la table ronde internationale sur la liberté de religion. Le 17 mai 2017, Christian Malanga a déclaré la création d'un gouvernement en exil baptisé Zaïre
à Bruxelles. Cette initiative visait à proposer une alternative politique au gouvernement en place, marquant un tournant dans son activisme politique. Après quelques années de relative discrétion, Malanga a fait une réapparition dramatique ce matin au Palais de la Nation lors d'une attaque armée menée par ses partisans. Le motif exact de cette tentative de coup d'État reste flou, mais il est clair que Malanga et ses amis cherchaient à déstabiliser le gouvernement en place. Les autorités de la République démocratique du Congo ont renforcé les mesures de sécurité autour des institutions gouvernementales et ont lancé une opération pour appréhender les complices de Malanga. Cette tentative de coup d'État pourrait avoir des répercussions majeures sur la stabilité politique du pays et la sécurité régionale. Chilolo, okomona mystique na katamboka wana. Tokokanga na se ya pongi. Tokokanga na toilette. Partout okozala Félix Chilolo. Tokokanga yo. Tokokanga yo moluboyo ya ndoki ya IDPS. Mboka tata no tongani. Mboka tata no na bipopa. Molili. Mboka ténèbres. Ok, na mboka tata la vino na village, ozo kota toilette na zamba, nyoka swata yote. Nyoso ozalaka ata la mbanda ko kota toilette bo, nyoko a lokonga, alingaka soyo na four de Boduskudu. Hein? Moto mbako kota ka toilette na zamba. Bande ko ngai, réveillez-vous, l'air est grave. Bakoki ku humilier mabele na bisote, bakoki ku humilier papa Kimbangu te, bakoki ku humilier Patrice Emery Lumumba te. Siko lelo bokolo bake diaspora, bozalo omoni na drapeau et troublé bino hein. Troublé. Soki bomoni drapeau, mikoro soki bamoni na la drapeau oza ennemi. Osuki, yo boya drapeau yo. Yo bololo yo boya drapeau. Bolinga te, Christian Malanga. Héros national. Peuple akomi kolamuka. Bauti kotumba ndako ya NSRT nini Augustin Mampuya. Ça fait 2 fois ça l'émission pour la changer constitution. Les lois de Tolo Bayo ndako na tout Lutumba. Ah c'est bien, félicitations. Et Kali Mbata na Jacques Nzoli. Basi basali constitution. Bande konanga bana kin. Bola muka. Mbata oya kosoma na bato. Zoba tata zoba na Jacques Nzoli. Basi basali constitution ne bandi. Oya Chilolo. Naza bien informé. Ego simbate. Chilolo. Ozo kima. Jacques Nzoli. Nambata. Boko kima. Ta 1. Mbata na Jacques Nzoli. Na Félix Chilolo. Na Kamere. Na Mbemba. Bozo kima. Oye zoye eza longilima. Oko sentir. Oh. Oye zoye eza longilima. Oko sentir. Oye eza koye eza longilima. Oko sentir. Chilolo. C'est la fin. C'est la fin de l'occupation. Tozo de la journée tomona makasi na yo. Chilolo tomona makasi na yo. Chilolo. Naza koyebisa yo mabele ona ya yo te. Maye boya yo. Mabele boya yo. Zambe boya yo. Malédiction likolo na yo Félix Chilolo. Malédiction likolo Jean-Pierre Mbemba. Makolo X bokokima. Oye zoyeza longilima. Bonjour, bonsoir mon premier. Ouais, PDG Mayala Star Net TV nde makambo TikTok yabiso na kati ya chaîne na biso Star Net TV TikTok officiel banindo les olanda biso Voilà, babini trop pour mon premier silence qui va concert et je dis na batanzambe na batamukili azolo baté pourquoi non oyebi ngana lobaka toujours surtout de leur représentant espace dimanche na lobaka tolobela pololo ya Mike comme Kalambai Mike Kalambai kosakana na bitumba ote Mike Kalambai kosakana te orgueil na yo ya chiluba ya chitu kosakana te bato bakotelemela yo bakotumba Zénith
tu as déjà préparé, tu as mobilisé ma jeune, nase, mais Kalambai. Il faut banana no kolata bilamba po zara no bolumbo zara no mutakala il faut zone salon ba vaseline na bato yozwa mais Kalamba bossa na bitumbo te demain matin makambe ko changer beaucoup payer cher petit au comment au gagner au service de kono Félix Tshilolo ya trop au service ya trop alors toujours préparer ba jeune de toujours bisa okaka. Est-ce que yo na moto mutakala yo na ba Moïse bi egege na ba muku na bino tout de famille ya bekobo famille ya ba ekobiste bino bozo sakana na bitombo yo makama mboka na biso yo mai kalamba so nini est-ce que yo denosaka yo za camarade à Denise Nyakero yo za ndeko a Félix Tshilolo comment boko sakana na bitombo toujours préparé même 10 000 jeunes. Yo moko omona d'ici là ba jeunes ba ko na liboso a Zénith ba ko no sala ba vidéo. Kusakana na batote makamba esamboka kuna est-ce que talibino lia bambongo na oya epande kuna ozolia meke Kalamba orgeye. Na ba rythme no ba zaiko na ba wenge obo yiko to motanzabi yo za motanzabi ebela ba vaseline na bato sozongisi. Sakala kana bitumboyo tozo zila okomona tozo zilo mai Kalambai wana liboma na mutu obendegini mai Kalambai ake na kuadore na boende na bokongi kela na lomela na bongandanga na beni butembo befori baringa boende bumba komba idiofa na Bandunduville na Inongo oke na Kolofumu na Kola na Kisantu na Bazango kuna place batu bazokufa moto azala nzamba landaka place passe à peuple aller akenda ko adorer kuna mboka basalaka ba avion basalaka ba fusée est-ce que vous avez besoin d'avoir mon pinda makama nzambe nzambe aloba ngai nzambe na zangi bongo mai Kalamba ke no betela ngana Zénith po okotikela ngana somba leke de befu na likolo boni boyiko mai Kalamba kenda ko beta na mbadaka beta na Chikapa na Jimumba na Kamonia na Bimpupa kone pala bino na Molindito na Bujimai kenda ko sambela kuna po diamai limwa ezonga awa ekoleka te mai Kalambai na kotelemela na spiritualité ba jeune bakonosala video liboso ya Zénith waliboma eyo waliboma bino famille mombaka bata bolumbu na bolumbu biso tozobundela vérité bino bozolakisa bana na biso bamitakala makamba bêtise bino tout yango na nazokomprendre nzambe nino atikalaka mutakala nzambe nini oyo avani moko bazolakisaka bamakambo na ye nzambe ya modele nini mai Kalamba kenda kobeta na buta na Isiro kuna place milimo ya peuple ezokufa kenda kofortifie 7 millions de Congolais balalaka libanda na est bino mpe bajeune bokeba boko banobeta mawa na kati ya poto loka tozoprépare bino bajeune tomonte deja équipe ya bajeune waliboma ya mai Kalamba waliboma bamiso mpe toyoki bazoya kobeta arena ndekolanga yango tozodénonce baya na bango kaka baokutana mvula ebetaka mpe ekata nana nduba lelo bajeune bakomioka bajeune na biso wana tobandi bareunion déjà na se bango nde bakosafrote na bango bakosafrote aliboma mona kinobeta na Chikapa akene na Chikapa na Jimuma na Kamonia kuna kinobeta na bato milimu ezokufa tona besoin na barende kuna ngai trop c'est trop mboka eza te lete eza te mabele na biso ndeko na ye Félix Tshilolo akabi mabele ya minemba bibania barwande batuti baza bakongole tola bitumba tozomwina na baoccidentaux toluka tolekisaka bainformation bango bazoyela biso bamiziki oyo bolata Adidas te Adidas ekomi ya Ferreira ese ntango biso tolala poto Ferreira azalaka bwa maboma ya bino
bino bwana izini nalobi PDG Mayele yoti Congo kuna ese na Congo wana izini ya Adidas boata ni izini ya basapato po sapato to badolata ya bata ezalaka lisusu boka pe soni boy Adidas abato to mona rombe équipe ya ba France elataka biso ngana ya poto na 89 na somi badi ngana na Adidas bonia ya mbalo ko mekolata te non bonge la bana bango ya ba Congolais créa ngadi ngana boya kolata Adidas na ngapona pona ba Congolais na kera Adidas na ngana somi so na kolata Nike na lati Puma na lati mais bon nana pe na besoin bilongo ngoto pesa bilongo bilamba mindele lobinga mona ko sala pe boy trésor lola sala pe Sylvette elele lobitora besoin pe bana mboka balata bekate jina bekate Sylvette bekate chapeau bekate bokechwa yambo bekate bokechwa yambo abi boketu bekate okay boketu mais bon yo ka sipsu to sala ka bitumba tout ça peut pas marquer na beso mikolo nde bomba ba dida kiese soko jamais ba ka soutenir mutu non jamais ngana soutenir ma musique kese tala âge na ngabo na bundi na sali 27 ans combien libana na mona mama na papa te toi tu crois que moto lokola ngai nazo telemela ka ba jeune po baluma na distraction makamba serré ki bazanga mabelete mabele na biso za vandi république qui n'existe pas ye ferira na ba ayembeli Denis asalele bantembo bani bayebi yango te mais lobi bakopaye nga na zoye biso ke ndeko na ngai toso trompe te lobi bayebaki le pays ekochange demain matin mboka ekochange makambo 6 mabaluka 9 mabaluka 6 tona besoin makelele wana te moi mbote pona ba abonné na so balanda ko mingi donc na mito bazar on s'appelle non ba abonné na biso ba s'abonner toujours na TikTok ba s'abonner na Starnet TV abo sana te bala na ngape na 29 30 na bokoto voilà nazala kawana 30 jours 60 vidéos na komi na 90 vidéos air news esprit indi vidéo oye koya ya biso to bana fulusi kimbanga mina savete amen merci beaucoup